population de Nyoki, la population du Mai-Ndombe est très contente de cette initiative. Nous allons donc suivre cet élément. Mais c'est un pavillon qui est en train d'être érigé. C'est déjà oui. Sûrement il y aura un quatrième, et puis ça sera un hôpital plus à la mesure des richesses que renferme cette province du Mai-Ndombe. Allez, on va y aller à Nyoki. Condition hôpital malamu te toza kovivre na ndenge moko ya mabe, toza kotraite batu na couloir bambeto kaka ndenge ya kotia batu bamaladi eza te, bamaterie mpe toza nango te, biso moko mpe toza na condition ya moyen financier eza te, toza kovivre bablouse eza te, médicament mpe te, toza kotraite batu ka bongo na bodonani. Ide nange ezali botongela biso estila po tozwa patrie, tozwa chirurgie, tozwa pe maternité, surtout maternité. Biso ba mama tosenge tozalaka na maternité. Médecine interne eza pété, médecine homme eza pété, to vivre ka na bloc moko kabo eza bien te. Gouverneur na biso Ngobila Jantini apesi mbongo na ye boto silisa hôpital po lera yaki awa akomaki ezalaki zamba munene na kati matiti banyoka, mais ya ekotala bi jamais, ce n'est pas possible. Mboka munene lokola nyoki boye ezanga hôpital yango na financer mboka mbongo na ye apesi na honorable Bikota yeke mutazwaki yango ataki na poche te aye nango misale monani yo moni ozomona batu ya bamason batu ya mai do nyonso tu mbala moko et puis eloko mpe tosepeli mingi makambo ya mbongo ezali na likukuma te. Osali musala na yo otoki mai ozala mbongo na yo biso nde tosala pa ndo ozomona bo directement après wa mbongo na biso ezali oyo muntu nyonso tu. Alors tosepeli mingi soki na tuni impression nini ozala nango par rapport na nde misalo ezongeli impression liboso topwakeli gouverneur na biso Jantini Ngobila baflere mingi mpo tozalaki na elikia teke hôpital oyo ekosila kasi na mwana mboka na biso na yeba silisi biso hôpital lelo yo soki maladi tomoni deja babandi kuna misala bato babandi kozwa basoin en tout cas tosepeli mingi eloko ya nsuka na opesa na bango. En tout cas nzambe abatela gouverneur na biso Jantini Ngobila na peu de jours ya akoti na pouvoir, mais alakisi ke oui azali ya solo mwana Mai-Ndombe asali eloko oyo population nyonso tu ya nyoki tokamwaki tozwaki vraiment idée wana te hôpital ekosila. Merci na ye na honorable na biso Bikota oyo akanisaka biso ntango nyonso tu totomoli bango musala malamu baflere na biso mingi epa na bato mibale wana. Merci. Bâtiment oyo ozomona molai oyo ezali hôpital général ya Nyoki. Tosufraki mingi na hôpital awa tozalaki na hôpital te. Alors lelo oyo tozi hôpital. Merci na biso ezali na président ya république Joseph Kabila Kabange oyo atindi biso gouverneur na biso Jantini Ngobila oyo toyokaka na banzembo tomona pe mutango te, mais lelo oyo akomeli biso vraiment tosepeli mingi mpo tosali ata un mois te aye kolekana wa alobi avec action biso toboyi bapolitike wana aye alobi akotonga bâtiment oyo akosilisa hôpital yango ozomona biso awa bamisala ebele bato ebele bamason bacharpentier bamenisier biso nyonso tu likolo ya ndako oyo mpo tosilisa hôpital oyo vraiment tolingi action olobi esalemi babâtiment mpe ezaka kote eza kocontinue oyo ezaka débit, c'est-à-dire continuité ezali babâtiment mosusu ezali kuna misala ezali ebele mbongo eloko na biso ya mpasi nini mpo tolingaka osali musala ozimbongo me awa na biso kaka na chantier direct makambo ya boye lobi na tongo oyo ezalaki te avec mwana mboka honorable Bikota directement ye moko mpe azalaka président na biso na chantier chaque jour tobanaka na 7h azonga mpe na 17h na 17h na misala esili directement akatele mutu na mutu mopatasi na ye kanzie nde tolobalakisaka c'est-à-dire epa na ye aza ce qu'on appelle akisakata isha mampa, c'est-à-dire mutu oyo asukisi makambo eza te mpo na gouverneur na biso Jantini Ngobila
à travers mwana mboka Shekoko Bikota topesi bango merci mingi longonya mukakoswa oyo biso toza basakata tolobana gisakata mone bekuri tradi makambo na bango ekende kaka libo po oyo ya asali pona biso apesi mbongo wana emonani confiance na biso nyonso tu epa na ye donc ye pe azana confiance na honorable Bikota bongo mboka na biso totonga yango mususu asuka kaka awa te akende liboso misale esalema na province na biso mobimba ya Mai Ndombe oyo ezali jeune province vraiment mukakoswa mpo na ye sentiment na ngai ezali ndenge torealize mosala na sepeli mingi na ndenge na realize mosala oyo mpenza esepelisi ngai mingi mpe esepelisi population mpo bauti koya mpe bandimi bamoni ke wi effectivement mosala esalemi ndenge esalemaka toza kopesa kaka remerciement na biso tozopesa kaka na bakonzi na biso baza likolo bazala kaka na eliki ya kokanisa mpo tokoka kosala travail na biso ekoka kosila elongola baninga nyonso to nasali na bango vraiment napesi bango esengo mingi na ndenge mosala oyo etambo mpo na gouverneur na biso Jean-Tini Ngobila en tout cas tout remercier ye a continuer toujours ba idée oyo azala toujours na même opération oyo alemba te amilier ata moko te na kati ya province na biso ya Mai Ndombe pona action oyo asali pona hôpital Anyoki en tout cas na remercier à 100% a continuer toujours na gouvernement na oyo asali na sepeli mingi alongola ata moko te pona honorable Bikota en tout cas topesi 100% autobakiseli encore pouvoir lisusu en plus na ye bango nyonso to ensemble ni tete bango tokoki kozwa occasion ya kozwala biloko tosali lelo batiment oyo nga nasali lelo etelemi mpona bango te en tout cas remerciement mingi mpona bango eloko na remercier gouverneur na biso Jean-Tini Ngobila napesi vraiment remerciement makasi mingi. Mosala ya moto Sikola Miel Ekofo elelo ya rival ekopesaka maleli na mokongo lelo ngano vis-a-vis miso emoni te yo matoi yokaki oza noko ya desi anime ta ezali te yo na ngai bombanda tembe na yo na mobali natikeli yo libere mémoire bandeko balangi mboti lelo émission na bino mosala moto eyambeli bino moko ya balanga nzembo na nkombo ya Sikola Miel. Sikola Miel azali moko ya balanga nzembo ya monene na kati na mboka na biso na bayebayebi ete Sikola Miel alekaki pembeni ya boziboziana na anticha mpe lisusu pembeni ya Kofi Olomide. Na nsima ya kovanda ntango milai na mikili ya poto Sikola Miel akani kozongela misala mwaye ya mindele. Tala ntina biso na kamera na biso ya RTNC tokendaki na studio epai wapi azali kobongisa banzembo na ye. Tolanda. moto azelaka bolingo motema na ye telemaka liboso porte motema ya Sikola Ekofo amide bolingo nanga sur mesure ya prête à porter te po babolingo se bayaki na babolingo ya contrefaçon bolingo ya pepre nsudi ya nsadisa moniato merci mokonzi ya bamama lokola lipapa ya bachinois kitoko na miso soki olati yango kozanga 100 francs ya kobambisa te Sikola eza kombo na botami nango eza prénom nanga donc scolastique nde ntango naye na miziki grand-père akati Sikola scolastique eleki molai mais oyo mama na nga na bandeko nango babenganga ti lelo eza scolastique donc bakati Sikola babakisi Miel ndenge moko mpe Kofi abakisaki Whitney donc kombo na nga eza scolastique ndenge ezaka o Robert o Gautier o Jérémie o Marlène ngai eza scolastique nde bakataki Sikola non de famille nanga eza Bosako Ekofo Itota moyo molongi
Kole kokote bayonzulu ya olele. Les nouvelles aïe. Oh, les nouvelles aïe. Aïe, kole kokote bayonzulu ya olele. Les nouvelles aïe. Oh, les nouvelles aïe. Et tout le monde américain n'a pas qu'un dollar à wapio. Yolele, yolele, yolele. Mamputu ikote bonina monfono taka. Monfono taka wasi awole na beka yezo zeye. Iye yuku somoli amalele. Somoli amalele. Somoli amalele. Somoli amalele. Somoli amalele. Somoli amalele. Il y a un chef coutumier, papa n'a pas de chef coutumier, donc on a vu en gros, donc les combat ba kulaka. So nous travaillons hier combo Ekofo, donc le bébé belé. Donc va Jean-Marie Ekofo, ba dernier Ekofo na Belgique, donc Ekofi tota, combo Ekofo ça combo mingi ba kulaka. Donc on a vu parce que dans un mois na bakulaka, dans un mois na ya chef coutumier. Donc Ekofi tota, moi yo mo longivina. Nous travaillons hier combo Ekofo, donc le bébé belé. Donc va Jean-Marie Ekofo, ba dernier Ekofo na Belgique, donc Ekofi tota, combo Ekofo ça combo mingi ba kulaka. Donc on a vu parce que dans un mois na bakulaka.